Namoni papa Léopold Mutombo azolela. Nzamba lakisi nga papa Eric alobi na nga na bisa papa DJ azonga na makolo ya papa. Pas parce que ebimeli ya papa Didier Mayemba bimeli na kati ya ministère amen eza lo lenge oyo mwana koki kobima na makolo ya papa te. OK. Na moni papa Didier kobima oyo abimi na foule ya bato. Après avoir bato kolanda papa Didier Mayemba et subitement na moni papa Didier ko se retrouver seul. Trouver ça nzamba ebisinga pourquoi parce que sorti ya papa Didier eza sorti officielle te. Basi bazo salela baza na l'église bazo kende na l'église mais baza na makolo libanda bazo kende ko sambela mais pona bango nzamba sala raté pourquoi parce que azana papa moko bo basalela ngelo mona za la fille de chance nazala kalambo moté qui vit à venir na yo le baka chaque fois batamwisa molili bata na capacité ya komona étoile ozana ngo mais baza na capacité te ya komona lobi na yo. Donc, tout à l'heure qui vraiment la carte na c'est ya match. Nga la koma qui parmi ba sirène de zo. To koma qui vraiment ko travailler na ami wana. Ezaleka na lingi mobile ya mutu. Azuka ke toile na ye. So ki pe na moni na kacha libala baza kimia nga na koti na panzi. Ba jeune garçon o wa mona ke no batano en fleur d'âge, non nous peut ba balité. Mo mona ka tant on a checké semence tangé pano e ba ke tant o ke lo mona ngo ming ba ko ma ba pédé. Yango moni ba bakisela kinga lisusu pouvoir. Ya kokoma na ba dimension moko ya ngala ko même na niveau bimala baninga la ngabasi. Oh mon Dieu, ma femme me dit il n'y a plus rien comme provision à la maison. Que dois-je faire? Avec ces grands embouteillages, partout il y a des eaux de marin. Bon sang. Petit frère, tu es là? Tu connais mon souci, non? Oui, mon grand frère. Vous ne connaissez pas. Chez Bissou Wendy, un grand marché qui vous rapproche. Composez le plus 243 82 01 22 226. Désormais, achetez de maintenant chez nous avec toute facilité et fiabilité. Commandez et vous serez servi dans les minutes qui suivent. C'est rapide. Aussitôt commandé, aussitôt livré. Waouh! Merci chez Bissou Wendy. 2 articles comme sac de farine, sac de manioc, sac de maïs, sac de riz, sac de semoule, carton de poulet, carton de poissons salés et tous les aliments de votre choix. Cela ne suffit pas. Nous mettons à votre disposition même le matériau des constructions comme sable, sac de ciment, barre de fer, tuyaux, béton, bois et tout consort. Chez Bissou Wendy, un grand marché proche de chez nous. Olingo nanga ya Yesu ebesika yosimbaka kobongola lisolo ya mwana mutu baluka yo na bajeune prière bakutana na yo Mbote bala nyoso bolanda biso na kati ya chaîne chez Bissou Télévision. Merci encore une fois. Na marque à confiance pour pesa biso. Sous moment sur betando ike, je crois que non. D'être déjà pour comprendre que tozali na émission après des stars auto ambaka bassin na Nzambe. Je crois c'était mais comme le mokolo tu koleka to yambaki une servante de l'Éternel oyo lelo vraiment tout le monde bazo le bela. Yé papo ya ba message oyo apesa ki papo ya mboka wa monaki précisément na Goma. Je crois nga na ba commentaire depuis ba te belé na poti ba bengi nga vraiment pona ye pe na ba témoignage malamu oyo aza vraiment na yango. Ezali la prophétesse oyo bino suboyebi moko abiki non elle a encore trop jeune en celle Nzambe. Na vie photo celle Nzambe ton non to bolenge. Parce que mboka o to oleka. To ba passager
mais essayez de côté ba print puis vraiment cannabis ils ont royaume des cieux. Je crois passer un message et puis ma témoignage on a le baki ba musu ba vérifier ngo ba leke pa na e ba sambeli po na e assemblée po na bato yem tabik sakate menza mutabik saka yo respecter ba principe respecter membre loba de kolo akopa bola biso na me ka pe ko marteler mo muke mosa na nzambe batalaka âge na été mais ba respectera o eloko nzamba déposer kati na e. C'est très très important. Vous remarquez même Yesu aux entours, apôtre Pierre a dit mukolo ya Yesu. Mais tant que Yesu mais apôtre Pierre a se diminué pour que Yesu nous tazagi na iloko. C'est très très important. Il y a maman ka benga kinga. Est-ce que réellement ça est solo? Il faut que tu adresse à ndaku na e. Il faut que tu église ça melaka. Yo en a besoin, obika ton a besoin de ndaku na e. Ils appena malamute. Kola pa mwande konyo so ba pesi confiance, bazo samela pona bango, azo prier pona bango, za pa mwala bino. Mais auti précisément encore une fois na badara. Léonel président no bien. C'est une femme qui vit trop mingi vini mon besoin na retraite na badara. Nabi trop mingi. Par rapport ya marche o ya tamola ki na nzambe na makambo o lebo yoka, nzamba zué wapi et puis mais yé précisément mingi parce que a eu vision. Aka pa mbate. Donc axe ya vision et yé pa ya la prophétesse toqué directement personne. Shalom maman. Shalom papa Eric. Boni. Zamba zobate la papa. Vraiment. Okay. Malgré osana badara mais badara ils sont menés pour maman. Vie arrêtée de la vie reconnaît mais yo zo menés pour den. C'est ça papa quand tu as le Saint-Esprit, il mo ka bindenga me makamaka. OK. Merci beaucoup maman. Avant tout le monde question avant que ogo ya kama biso na prière. Éternel Dieu tout puissant, Dieu de grâce, na pamboli moment oyo tozolekisa na moment oyo. Tika ete moto nyonso kolanda biso azala bénéficiaire ya oyo nyonso kobima katikati de sika oyo na tiki moment oyo na maboko ya Nzambe akamba biso dans le nom de Jésus. Amen. Amen. En tout cas na otakine wa nga na yokela mutu mawate na banana va oyo la biso vision. Nazo appelle moi maman mo ka bengenga na otanga kombote. Azana besoin iba précisément ndako za wapi parce que balie ba otema mbongo mingi plus de $10,000 maman na yemo préciser nga plus de $10,000 abenga c'est pas perique to landa rabino to pesa confiance na chaîne abino to nimela ka bino bona basala nzamba solo vi ke besko ba komi mo mingi balie nga imbongo nazana confiance maman Sarah mais nazo banga fona ye banda kuna ye na église asambelaka ngana bisa ki ngana to yebeno na zamba tu es na zamba en tout cas une fille aux maman mo sambela na zamba tu msuba na zamba prier pour na bango et puis na ba téléphone surtout mingi ozana moi mingi no ba dans la vie no mingi ya cache toi olingi na pas ozana trop jeune olingi omibi maté ba maman oyo ba escroquer bango ba mone maman na lobi wana zana besoin ba adresse na yo ni na pourquoi ils ont caché les bango ndako no bika badara ozana ndako te. Merci beaucoup papa Eric nazana ndako. OK. Ndako ezali premièrement na sepeli neloko moko chokoloba awa koyeba ndako nanga eza péché te, ce n'est pas aussi un problème. Mais yo moto ozobenga ngo za na ba problème oza na besoin ya lobiko ozolanda papa Eric oza na besoin lobiko apoza pa koyepa nanga assurance nino kozwa eloko nino kozwa de plus important nde ya zobanga azan assurance te nenga pe nazobanga parce que je connais pas sa vie, je connais pas son identité. Vraiment. Alors on a kopesa accepter na ndaku na ngai. Et j'avais dit à maman aya pla vu maman za na mboka bapaya il fallait que nakutana na grand frère na ye na petit grand frère ne aya na badara place naza parce que bada qui vraiment a besoin komona nga car ndongo lobi ba lié bango tellement bambongo lobi ko ezate. J'avais vu maman na photo le biko vraiment exaté. J'avais dit na grand frère yaka na badara place naza et le grand frère me dit eza musika. Yaza ce qui na pompage. Eza musika, il ne peut pas venir. A dit maintenant j'ai compris que bazan a besoin le biko ndeko na bangote. Parce que yo à chaque façon de babengi yo eloko liboso ki ozana besoin offrande, ba peut offrande. Est-ce que le biko ça demande offrande? Na ju moi moi belé na ba na so na jeu le entre na limbi sauté. OK. Parce que les loso qui réputation et baby c'est que chaîne de monsieur baby. OK. Alors batu muso benga papa Eric yonde muto confirmé ba benga pe papa chic. OK. Que yo pe mutu boyamba batu kuna ya batu mba bengi biso. To moi ko banga moi mingi. Yo za un peu oza trop jeune et moi je te connais une femme de prière na yebi poto biso matabadara to ke na mangengenge na yebi mais il paraît que ya batu mususu so beka bono offrande. Pesa kaka offrande. Donc
ba me ba o wana bazalaki balia bon bongo y compris na yo bozana même kaka même chemin ou même zelana. Pourquoi pas au prier mutu na noté après on peut s'offrande ou soit ezani orientation nzambe 2 années. Merci beaucoup Papa Eric pour la parole. Premièrement na koloba l'autre fois maman mo reporto ebisanga. Alobi maman ba pesi bino yango yo fele oui ba pesi biso grâce yo fele mais mutu wana pa pesi biso grâce wana yo fele il a sacrifié sa vie. Sacrifice on nzamba sala asala ngo fele te parce que ceux qui na lobi yo kufelanga okufelanga te. On dit ma ozwa place na ngai te. C'est déjà une pri o eza ya motuya. Alors pourquoi chaque fois toyebisaka mutu tango bengi osala offrande je peux prier pour toi sans offrande et kolongola nzambe lo côté. Amen. Nzamba komi monisa mais ce qui est important sous-bassement ya hôtel na yo ozo bâtir. Oza na besoin au mona loboko ya nzambe par rapport ya makambo oyo oza nango. Il faut porter souci wana. Oyeba eloko nino lingi yango mona à chaque fois na zo ebisa batu faut telemisa hôtel ozo telemisa ezo ganga na kamolili adimaton ke mutu moko bateka vina na mokila molili mutu akenda ko teka vina na mokila molili akenda ki maboko pamba te Papa Eric akenda ki na mbongo babi tout commence par le spirituel eloko nyonso bandaka la molimo pe ko malanzoto ata batu wana nde bakendaka kuna basalaka quand on dit ba memi eloko no bake ko teka la molili akenda ki na maloba te. Tant ba kendaka na mokili wana pour ne pas na citer ba kombo ba memaka offrande sont pour autant ba senga abika tant on a kena problème nanga na bi papa na besoin moto akufa tant azo tika photo azo tika directement na sacrifice pourquoi parce que ayebi loko oyo résultat zo zela na likambu oyo azana ngo besoin et pourquoi pas nous les enfants de Dieu quand un homme de Dieu te demande il faut ça la hôtel na yo sacrifice na yo pour zo lo biko oyo zana ngo besoin fait comme un problème et loko zo sala bango ba kutana na ba oya mabe ba zo escroquer bango ba mbongo et comme akatongo kutani na homme de Dieu soit femme de Dieu ya ndenge ya solo azoyebisa ozo koka suko sala to komi mutema kilo engelo bate ke no soki kune simba kite place musu soki ko simba te non parce que bazo tout na capé volonté ya nzambe te avant bas à la contact na musala nzambe je dis à chaque fois yo mtozo landanga. Quand tu as un problème, tu veux me connecter, tu veux m'appeler, soit ton ayo, senga nzambe. Nzamba lobela kabisote, nzamba a capacité ya kolakso ya ta signe moko. Ozo laksa mutu ona zo lingana benga, azam malam to azam mabe. Et Papa Eric, excusez na roki koloba, ezala batu misusu bazana témoignage. Par exemple, na Papa Eric akenda ki pas prophète moko. Basalie makambu ya malamu te. Soit azui lobi côté. Mais okomona kaka sika wala nde mutu wana malgenga no toyebani ngape nazo kende kaka. Et on va dire 2 fois, 3 fois, 4 fois, aux hommes à lobby côté, 1 année, 2 ans, 3 ans. Pourquoi rester là? Change-toi. Offrande est un problème pour prier pour la personne. Moi, je vais prier. Mais ce qui est important, il faut sous-bassement mon corps et zala par rapport à la prière au tozo sala. Zamba Pambolo, Papa Eric. Merci beaucoup. En tout cas, waouh. J'ai compris que vous avez une femme, il y a Maloba. Je crois que dans Juge chapitre 6, vous remarquez, Gédéon a une offrande à Pessi et pas Nzambe. Nzambe a accepté, mais Nzambe n'a boutou, Nzambe a imposé sous Gédéon une offrande. Donc l'offrande, c'est là au moins c'est biblique. Et c'est là au moins c'est surtout pour les enfants de Dieu. C'est une idée au moins biblique. Pour les sacrifices, et là on a CP, mais pas maman prophétesse, c'est le mot très très important. Christ a foutu à faire pas battre, il fallait payer un prix. Prix à Christ, son corps, en dimaki yango, donc c'est un prix. En tout cas, il prend le malam. Zoana nous temps avant Bagobenga Benaï. Sosa convaincu, ne l'appelez pas. Ne peut ça nous sommes benga papa. So mon a convaincu benga prophète Eric. So mon a convaincu, il y a beaucoup des hommes de Dieu. Bazana Bangoana, Kolo Arosala. Et Papa Eric, pour venir ici, c'est de l'argent. Vraiment. Pour venir dans les émissions, yom tozana mokila Liban, nous en Porto, Londres, Aphrodite. Pour mon anga bozo lobi qu'on a santé, non j'ai payé l'argent, ce n'est pas gratuit. Pour mon que nos prières est gratuit, mais bilo que tozo salé la nasa mon kilo, ce n'est pas gratuit. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Bon, là déjà à conclure la nyoso. Donc bon comprendre déjà. Merci. Maman. Oui papa. Tout le monde est ou bien kinga ou bien non. Tu as vu encore une fois la vision. Vous en avez besoin de partager une vision. Pendant que bisabato ba ça ba vie wana. Vous en avez besoin de parce que Jésus revient bientôt. Il faut que âme wana bazala sauver.
bakota na royaume des cieux. Notre but ezali ko dépeupler ka satana ko peupler ka ya nzambe. Nini oyo umebeli so mko lelo. Merci beaucoup papa Eric. Nazana ba message misatu o na memi na mukolo lelo. Ba vision misatu ya liboso. Nazo pesa nzambe merci pour permettre le sous to kota na mukolo lelo. Et vision liboso papa Eric quand j'ai prié nzamba la kisingai makambo mabe ezo salema na mokili. Amen. Makambo mabe ezo salema ezala côté basi ezala côté mibali. Et navanda ki na lobaki na koki ko garder yango te il faut na ya lisusu na loba par rapport ya makambo oyo nzambe ala kisinga comme vision parce que nga moko papa Eric na uti na kati ya makambo wana na uti na kati ya monzu wana yango moni tango nzamba la kisinga je suis en train de voir papa Eric nazo mona basi bazo salela bazana l'église bazo kini na l'église mais bazana makolo libanda c'est-à-dire quoi pona bango ba okende église mais pona bango nzamba sala kate bazo kende ko sambela mais pona bango nzamba sala kate pourquoi parce que azana papa moko boki azana maman moko boki donc azana posa makambo sale mambangu akei papa wana pa mama wana nazana besoin problème mazo bosa na kenzambo azo kende ko sala au bon de la midi pourquoi aza capable ya ko résoudre ba problème oyo ya zo kende ko luka et à chaque fois nazo lo batango zo ke ko luka mutu moko songolo mpakala pour ne pas na citer non mutu moko o aza en dehors ya makambo nzambe tango zo kende ko luka yeba ke ane loko opesa ote ezaka juste loko ezaka tina yo et toile oya yo yango azo ko utiliser et tango azo ko utiliser ngo yeba ke okosepela lelo lobi yeba ke lobi kuna malheur ekozala pe malheur wana ekozala ka pona yo te génération na yo mobimba et ce qui pose fi oyo boti na nous zo risquer même mabota no ekanga yo moni ko zo sala no makambu bakangelanga mobali moko boy bakangelanga mwasi moko boy basalela ngelo mona za la fille de chance nazala kalambo moté qui vit à venir na yo et le long zamba koki ko sala yo grâce parce que Dieu fait grâce à qui il veut. Amen. Amen. Zamba koki ko sala yo ngolu malgré etamboli no zamabe okutana na mobali oyo a honoré yo abala yo kokoma la kachanda kwa libala mabote zate yo moko miyebite ke non tiokenda ki place wana oteka bana non sans le savoir tiokenda ki place wana oteka chance na yo sans le savoir ale boko koma ko recourir pa basala nzambe mama na zo bota te mama na zo la beauté et kirdam ezalaka vraiment important la vie à mutu ezaka kate que non faut ya nzamba oui nzamba ko lobela yo mais makambu oh yo moko sala ezaka important oh loba mama vu nanga ezala kibo et le message que j'avais vu papa Eric basi bazo tambola na kati ya molili basi bazo tambola bien te bazo kota banda kwa banganga bazo simba bakisi bazo sala makambu oyo ezo sepelisa nzambe te et moi-même aussi j'ai été là. Je viens de là. Na banda ki ko sala makambu oyo mokile banda ko tinda. J'ai été vraiment dans le noir. J'ai sacrifié ba chance ya mibali. Na banda ki même ko tia ba trouble na kati ya ba foyer. Ozo mona papa obali mozana kati nda ku miso ezaka libanda. Ozo tala de part et d'autre. Ozo yeba te fi wana ozo kutana na ye. Importance utilité na ezanine mission na ezanine vie na ezanine tango zo bima na fi wana ba ke semence ya fi wana azo transmettre yo et tango zo kende na ndaku na ozo linga ndaku ne pambwama ozo zela ndaku no ezala beni ozo zela bana na yo bazala malamu lobi le contraire ozo teka vie ya libota na yo yango na zo ebisa mama ozo landanga papa ozo landanga ndeko ezaka ka basi te même mibali mobali msozo ke simba kiska pa ko malambongo pa ko na niveau moko songolo mpakala nzamba lo la za makoki ya kokomisa we sika wana sans pour autant au simba kisi sans pour autant au kende na kacha molili ko sale la diable za karaté aux à la servante na ye qui comme moi j'étais parmi ba o babanda ko servir diable ko sale la diable za na ba façon ebele maman Sarah na lingi ozo le gape mbango betela biso nanu yo pose la ki wana. OK. Qu'est-ce que tu faisais? OK. Ndi to na besoin na pour yo pose la ki o le konga passant. Toi la besoin to fana na wana. OK. Tu comprendre que d'où vient maman Sarah? OK. A où tu wapi? OK. Elle faisait quoi? OK. Moussa non ça disait Moussa la nini. OK. Ça dit na lingi pe na fan la biso na on expliquer biso pe na ngo bien. On est ça biso bien. OK. Yo bio za ki wana ndenge nini. Oui. Obaki mukwana
ami mutamemaki yo pour ça la musala wana Ok. mais ce que bandela biso na ce que toni na besoin na yango. Merci beaucoup. yango na banda oloba kosalela diable ezaka tozala disciple na ye non kanda olongola makolo nozokende yo moko na ndako na ye mpo tika foto ya moto osala eloko moko mpona moto oza déjà mbala moko mosali ya diable. Et merci beaucoup papa Eric pour la parole. Moi je viens de là papa Eric. Ok. Je viens de là. J'avais une amie, une copine que son âme repose un peu. Et ça, parce que dans le bac, à chaque fois, il y a une capacité à comme une étoile aux anango. Mais il y a une capacité à comme une lobby. Et j'avais une amie, Azala, qui n'a pas de monde. C'est vraiment une amie. Partager un bon moment. Mais au moins, il y a un moninga, yo ba ocha okate moninga ba ocha eka. Bozana moninga, makamba moninga, ozomona keno, hein, toza batu. Et j'ai envié et ami aluka qui atalisa ngai vie na ye le lenge nini ezalaki un flair d'âge malgré je suis encore trop jeune aussi et amema kinga et siko amema kinga na mokili ya molili je peux pas citer le nom tokendaki kuna et nazalaki vraiment na vie ya bobangi malgré nazalaki na vie ya bobangi il m'avait demandé article na tikela né comment dirais-je nazwa temps ya koyebelo konini na lingi. Ok. Et c'était un jour son na cosité j'étais dans le dutoir na vandaki ayebisinga bibonga malo na pokwa na koya kozwa yo. Na bikoya kozonga na pokwa bilanga wina koya kozwa na pokwa. Ngabi d'accord problème. Moi j'ai pensé à koya kozonga na pokwa physiquement tokobima. Et subitement il était venu dans le spirituel. Ayaki na spiritualité papa Eric quand balobara total na ba film moni penja que non mutabimi. À que moi j'ai vécu ça. Au moins la penda to ayaki na butu, je lui ai demandé binanga a wande sika makambo zalaka. Donc tozala ki vraiment la kati na se ya maji. Nga la koma ki parmi ba sirène de eaux. Ok. To koma ki vraiment ko travailler na ami wana. Makambo penja efungwa maki penja par rapport au ndenge na zalaki. Et malheureusement j'avais une famille oyo mama yeba ki nzambete. Ayebaki na vraiment nzambe ayebaki na eko sambela te vu nazalaki déjà ne loko nzambe nzamba benganga pe na lobaka chaque fois yo mutolandaka muninga na makambu moko songolo mpakala bongo soko zaki ne toile nzambe to soki nzamba benga to ngomoni mingi alwanji muninga mais ya kufi muninga tikali pourquoi parce que vie ya kolanda vie ya pressé et gloire à Dieu vie on a komaki na ngo wana to komaki na vie mission batinda kibiso ezalaka na lingi mobali ya mutu azuka ke toile na ye soki pe na moni na kacha libala baza kimia nga na koti na panzi na obi makana na ba o marié te na ba jeune garçon o mona ke no batano frère d'âge non on peut ba balité mo mona ka tant on a chiki semence tangue pano e ba ke tant o ke lo mona ngo mingi ba okoma ba PD. Ok. Ba PD ba okoma wana eza ba PD normal te pourquoi parce que bimaki na mutu moko boye semence ya mutu wana ya mabe catégoriquement la tuyo. Omiye bate muso sa sala ngwa miye barata vanji bobi qu'est-ce qui me pousse à faire ça ayebité eza nini eza ba esprit mobimba ya batu o bozo kutana na bango na se ya moyo oyo et ami wana akutana kina mutu moko boye amekaki kobongola motema ngako tunabisa ke tika amekaki kobongola motema et puis abongola ki motema etanga bongoli motema to sepela kite na mondi na biso babomaki ye akoboma par accident. Et tant que tu balobi omoni nde muninga na oya akufi yo pe soki o meki okosala nini okolanda et j'avais peur yango moni bakisela kinga lisusu pouvoir ya kokoma na ba dimension moko nga la koma même na niveau bimala baninga la ngabasi na bandeka na mibati mena koma keti na niveau bimala baninga basi yo mto ana muninga mwasi omona kaza ka clarté azara suspect baje ya banzoto biloko moko ya bien terala otobi matoke de place moko boy yeba ki osale l'étoile na yo. Ok. Obenga makala makambo malamu metangu ya zo mona zo sale l'étoile na so posa esprit frère ko kipo ko kufa na sacrifice okiye yo kufa histoire pesi ba monika ko bela ko sala ki oh non au kufi pourquoi parce que tu étais esprit faible. Yango moni papa Eric na continua ki na vie wana ya mabe et lokola nazala ki ne loko ya nzambe nzamba benganga na kutana ki na homme de Dieu moko pour ne pas na citer kombo na ye homme de Dieu wana ayaki na bouli ya ko
ya côté yanga sango malamu. Mais ngai nakendaki na bouli ya kolinga ye na séduire ye parce que na mitali na bino fona mekape na koma na niveau wana. Mais lokola batu nyonso nde na oloba na batu mutu nyonso aza mutu akosakana te. Ce n'est pas dit que non soki homme de Dieu moko agafaki elingi oloba ba homme de Dieu nyonso nyon. Et puis na oloba ta homme de Dieu wana agafaki oyebi alliance na ye na Nzambe te. Faut faire très attention. Oyebi alliance na ye na Nzambe te. Yo bondela enfant ke Nzamba yo kamawa. Soki okosenga yo olongola makolo na lui-même ya nyonso kende. Et homme de Dieu wana na mekaki na bandenge non so papa Eric et Simba quitté. Et le lo soki naza le lobo et soki na telemi nazo sakola et ça grâce à homme de Dieu il m'a dit tu as la grâce de Dieu. Yo bengama osalela mokili ya molilité. Yo bengama osalela Nzambe. On avait ivre vraiment on a le bac à délivrance c'est à la processive. Moi je fais 2 mois na délivrance. Pour ba démon wana batika que so bi na mboka wana okufa te c'est ça. Moi na bandaki ko vanda na ndaku ya pasteur wana parce que na komaki ko banga la moni muninga ndenga kufaki. Et ceux qui na zanga moko na omona lokola mabe ezokoma. Et le pasteur en question gloire à Dieu, j'ai béni vraiment l'homme de Dieu là où il est. Na komaki ko vanda na ndaku na ye. Azwanga lokola mwana na ye, azwanga lokola leki na ye. Et lelo soki naza o naza lelo parce que abimisaki ma ponctualité o ezaki kati nanga o lelo na telemi na komi fier nazo salela Nzambe nanga naza à l'aise naza na problème à moto te ni réclamation ni retour. Pourquoi? Parce que tant oza na mokili ya molili yeba que quand ozui délivrance na Bible délivrance totale yeba que okozala na pe kozala na culpabilité te. Okozala na culpabilité mais si l'autre oza na culpabilité moko beloko mo beba qu'il y a quelque chose qui ne va pas na la lokola bébé na la mukara lokola bébé Nzamba pambola yo papa. Merci beaucoup. Siko pona bandeko yo to ni histoire na yo au beti ba grande ligne parce qu'on peut pas commencer à kotombola ko eza lokola satana ko monta to kota kuna apesa ki biso ki boye asa ba biloko wana. Et ça, ce ne sont pas des choses importantes. Okay. C'est très important. La vie, les passés, ça sur la vie, aux anneaux présentés. Bana basio bazo sala makambo wana. O bazo luka baso kola bango parce que biso to yebi na Luanda. To bengo ba beko. Mais je salue l'homme de Dieu, les pasteurs Obé Makaya, autozéné na Luanda. Ça fait plus ou moins 6 jeux des amis. Lui, tout ça plus ou moins 20 ans d'amitié. Bana to yebani. Et to yebana Luanda, so yebana basi baliba kende. Bana kota ba beko. Au moins la maman moura sokoli pina. Wana ya pas des choses na to inventé te ba Luanda. Ben makamo na oloba. Na ba beko. Ba sokoli mwana mwasi papa ici il y a bimie azo mibal to wana mwana mwasi mo le cas de délivrance je crois papa Oberza yebi izaina je crois na Ojaenda ouais voilà na Ojaenda akoma na mboka mo quelqu'un to tanga kombote na ba province ka moko amonaki mission mo to tanga pe kombo pété pour ne pas aussi citer mission tango ya kataki za musicien ngo nzoka zene des mois musicien ngo OK yepa kenera ba beko bo OK nzoka zene des mois musicien ba bimina après anol mamda solo ya bibembe. La délivrance c'était terrible. Terrible. Malgré ça mais abongo la mute mate. Azana olandanga bongo la mute mate. Bana basio yo pour la nini mutu atazo ka évangile ba ote ya mais incrédulité kangi mutani bongo na mute mais ça dit nini. Merci beaucoup papa Eric. Incrédulité wana ezala par rapport toujours c'est-à-dire azana no ya kokangwa mate. OK. Aza toujours lié. Et puis azo soit conscience te ya makambo azo sala pona ye azo vanda parce que bazo rapenda tombe ya ko réfléchir que non vie on azo sala eza mabe mais soki no bina tika na no sombelanga mafuta na no sombelanga savon na no sombelanga lamba mais bazo bota na tango zo ya epa Nzambe yaka yo mobimba amen kotala te que non na ko sombe nakendaka pa mama wana ndongo chukoloba azo sukolanga tango azo sukola yo mutu mobimba yeba ke ya yo nyonso senini otiki tango zobi meloko te yo monique batu bazo ya te parce que ezana oya yo kutu olinga ko sala ko leka ozozwa ba po wana eza ba miette ozozwa wana peut-être étoile otiki pa mama wana ekokaki lobi ko salela o makambo lelo telema pourquoi pas batanga yo parmi ba grande femme ya mokili oyo.
et tellement bazalaka na conscience était à moni que vie nazo ça les gens nango normal. Pourquoi? Parce que na bima la famille a passé. Pourquoi? Parce que naza na muta ko sunga te na nyokwa la vie et le na kuta na muto mo ba sunginga soki na bimi na facilité ba kabelanga $500 $1000 $2000 so tango so betele masolo nzambe masolo bible azo zonga azo raisonner babiloko wana nyonso moyen asanini abongola motema incrédibilité wana sila ye ezate. Pourquoi? Parce que azota la sima on nzamba lobi to landa makambo ya sima te ne vous souvenez plus aux événements passés. OK, gloire à Dieu. Voici sur le point d'arriver. Voilà, en tout cas, gloire soit. Connaître-toi dans les choses nouvelles. C'est-à-dire, quand tu viens de Dieu, il y a Kapa Nzambe. Il est le père responsable. C'est lui qui va te nourrir. Yenda ko boko la, yenda ko lié ça. Ozaku na poso ko for. Moi ka soye pa nzambo teki nyonso. Wa na poso forcer l'autre papa. Ça dit batne wa ligne de vie abrissement. Ba ligne vie a possession papa. Merci beaucoup. Je crois que lundi le message à la servante de l'Éternel au lobby pour mutumena abima na kati ya vie wana. OK. Démarche ni ko sala. Balandio musu ayo ki on lela. Abino en tout cas papa m'a servante de l'Éternel beza elobi yango mesko na ko kubima te. Quelles sont les démarches pour abima aolando siko? Merci beaucoup papa. Pour obima, premièrement d'abord, ils ont conscience. Merci. Pour ne pas na kende musika conscience. So ko zuka conscience sur l'obi makambo na sala ngo souté. Et deuxièmement, les qui na cure d'âme. Et troisièmement, les qui na délivrance. Et wana okomona vie na yo ekozala ya kufungwama, okozala libre, loko kokango lisusu ekozala te. Merci. Je crois Tolandi makambo la servante à lobby. Mais on a un message moko précisément na église Yamen. OK. Et pas papa Léopold Mutombo na papa Didier Maemba betengele ko na ki somo. Na yo ki somo makasi. To négligea ba prophétie. OK. To négligea ngote. Maman. Papa. Betele na lisolo. OK. Lisolo te mais il y avait une vision que toi tu avais vue. Yango na betele yango sko lisolo. Yango betele comme lisolo. Ozana etando ike. OK. Peut-être nga ekoma te. Mais na mona nzela émission ekoma. OK. Ekoma papa Didier Maemba. OK. Ekoma papa Léopold Mutombo. OK. Merci beaucoup papa Eric. Na lobaki ton na ye awa nazana 3 visions. Ya liboso yango na lobi pona bato bazana kati ya bakisi. Na kati ya molili. Yo po sala makambo na obia faut que ningisa njungu. Okendo ningisa singa tika. Et deuxièmement, message na zwaki par rapport ya papa Didier. Par rapport ya papa Didier Maemba. Nzamba la kisinga papa Eric alobi na ngana bisa papa Didier azonga la makolo ya papa. Nzamba ebisinga azonga la makolo ya papa. Pourquoi? Parce que ebimeli ya papa Didier Maemba bimeli na kati ya ministère Amen. Eza lo lenge oyo mwana koki ko bima na makolo ya papa te. OK. Na moni papa Didier ko bima oya bimi abimi na foule ya batu. Batu bazolanda ye. Pe batu bakolanda ye. C'est ce que moi j'ai vu na vision. Batu bakozala a craquer. Et na moni lo comment que ça linga mawa pe pasi. Après avoir batu kolanda papa Didier Maemba et si bitumon na moni papa Didier ko se retrouver seul. Et na tout nzambe pourquoi papa Didier s'est retrouvé seul nzamba ebisinga pourquoi? Parce que sorti ya papa Didier eza sorti officialité. Eza sorti oyo et tant que mwana na kati ya esika papa zali il faut obima lo lenge esengeli. Mais ce qui n'a bina kende musika eza lokola enfant produit. Abima kasenga ki papa bozuina et papa pesa kiye. Eza inspiration o emata kinga et quand je priais. Asenga ki bozuina et papa pesa kiye. Akenda ki mais atali place akenda ki ça n'a pas marché. Azonga ki. Yango nazo bisa papa Didier Maemba. Esika zo landanga. Azonga na makolo ya papa. Eza vision na monaki. Enfin que papa a fungola motema, papa Didier abima asala musala nzambe ndenge longo bani. Et soki papa Didier azongi te, papa Erikanga makamna zo yebisa yo. Papa Didier ako se retrouver ye moko. OK. OK.
Parce que papa n'a pas mbolaka, c'est papa qui bénit. Amen. Et n'importe quel papa t'es, le papa spirituel. Yes. Ton papa a beau dire que modire yo, mais mon sal n'entend pas la capacité à que l'on la même malédiction à papa outina yo. Vraiment. Yango nazo senga la papa Didier, ce qui a la na bato ba kolanda ba yebi ba komi sa message. C'est commis. Akoma la makolo, azonga la makolo ya papa et tant qu'enfant podrique, abisa papa. Na sala ki mabe na zongi na makolo et je vais dire deuxième vision na zomona troisième vision papa Eric pardon na mon papa Léopold Mutombo azolela pourquoi parce que papa akei papa Mayemba akei et je demande à l'Éternel pourquoi Nzamba lobi azolela pourquoi parce que le lenge abandai ko s'attendre à zela papa dit excusez papa Didier abima et zandenga bimela kité et papa apôtre azolela Léopold. Et je demande à papa Léopold Mutombo ceci. Toki papa Didier Zongi, okangela ye motema te, fungolele ye motema. Pourquoi? Parce que la moni ba lion mi balé. Et Dieu me dit, ba kondi mi balé ba koki ko gouverner sika moko te. Yes. Fungolela papa Didier motema, enfin que tango azo kiende loboko nzambe talita ma vision on a moni ekokisa mate pourquoi parce que bison soto sala musala tata ekozala pe pona lokumu ya papa enfin que ba ambaza la sauver la Bible nous dit elanga eza munene me basali bazamukie yango na kolinga la papa Didier azonga enfin que to fongola elanga et azonga na makolo ya papa na bomemia nyonso na komikidisa nyonso et papa Léopold fungolela papa Didier motema enfin que lokumu ezonga panzambe et un message oyo na mona kinzamba pambolo papa Eric. Merci beaucoup. Je crois avant que maman paie sa numéro de téléphone, tu me au télé sur Yango. Je crois que c'est Isaac Pass Yabukaboina papa na mona mais je crois c'est une servante de l'Éternel nga été. Tu es ka kubaksa moi 2 3 ningezalaka mona soit koli lion ya muke afana na tata na yeso ke nanu akolité. Mais ce qui a collé à Nikolumba solo, le cola mouté, mukolo, au senti papa et moi no bengana lion na bike, na moi comme c'est un danger. Et papa Didier Mayemba, ne maman lobby, lobby te que zonga na men non, elle n'a pas dit ça. Zonga ba prier pour na yo, au ban no ministère. Apôtre Paul, a temelaka, apôtre Pierre. Abi moi, n'a animé Yesu par la foi, que lui lobby après 3 ans. À reconnaître non Pierre c'est un grand. Azongi basamba eponae yango moni mutako ma Bible Nouveau Testament logo l'apôtre Paul azate avant ko komate parce que y a na se ya ombrage ya Pierre té. Mais tant aye ba prier pour nae parce que Pierre dans na fungola. Yé mutako mi mena ba épître akoma belé o lelo toza kotanga c'est par rapport à ça. Je crois que la prophétesse Salobi c'est vraiment très très important. Bande konyoso oyo makambu la prophétesse Salobi. On a besoin bima na vie qui pédé. On a la défaut l'autre bando to mabe peut-être ba partie muso sala. Elle est là. Appelle là. Mais pose au bengaï. Soit on t'a prier. To marteler c'est yango. Ko tu na adresse anda kuna été, ko tu na église été, ko roi na yi. Mukolomoko centenaire ba kutani na Yesu. Yesu abi na oya vers et pas na yo. Centenaire abi non. Yona no yena ndaku nanga. Dis seulement un seul mot. Moi nanga obika. Azana besoin te que Yesu comme na kata ndaku na ye. Azana besoin ya foi ozali nango devant Jésus, Yesu abiksa moi na ye. Lorsque ozali na confiance en mosala nzambe. Je bénis des ba témoin, je bénis ba pesinga lelo ba mama belé, lelo ba mama belé ba fungula mitema ba couple. Je te dis ba couple ba zobenga, ba famille zobenga et lelo ba témoigner nzambe. Tout na papa chik benga papa chik da website. Benga no ebisa yo pona maman ozo sala musa magamu nzamba maman ozo sala pona ba. Donc ce qu'on a ministère moi je crois dans le ministère en Bassi. Je crois vraiment yangwana. Moi je bénis que na béni ka muntu moko la seule unique as partenaire nangai la seule unique ezali merveille Mawete. En tout cas que Dieu te bénisse beaucoup sans oublier aussi la conseillère privée de moi na obo santé comme maman Gisèle Kabessa. Que Dieu te bénisse beaucoup. Maman. D'accord. Maman oloba mes numéro na to moni yango te. Pesa numéro. Merci beaucoup papa. Numéro nangeza plus 243 81 18 22 014. Na bandeli plus 243 81 18 22 014. Yo mtozo landanga benganga ozwa ba témoignage ndi baninga mususu bazozwa. Pas la problème ya maladie.
erumeli ton moulayi oza na diabète sucre oza na infection esilaka te eza ya bondoki omelaka bakisi ma infection wana esilaka te eza ya bien te benga nous allons prier oza na maladie ya cancer oza na maladie ya tension esilaka te yo moto oza na AVC yo moto ovandi na ndako otelemaka te oza na mabota te okanga bando bala obotaka te obota pele msusu mwana moko mibale me mabota ekangama benga tokozanga te kobondela mpona yo yo moto oza na problème obalaka te misala makambo ya mikanda ezomarche te benga ozwa témoignage nde baninga mosusu bazozwa n'hésite pas ndenge papa Eric oti koloba zwa tona oyo ya kobondela zwa vraiment tona oyo ya kobondela je suis sûr ntango ozobenga nga tozobanda bapria yelanga mpe kaka na foi na yo koyelanga eloko mosusu te ya kaka na kondobi nde nango benga prophétesse Sarah na ye na kondima na nga maladi oyo nazalaki nango nakozala nango lisusu te pourquoi parce que nzambe oyo abenganga nzambe ya milimo ya basakoli aza capable alakisaka même fourmi ya mwindu na libanga mwindu nzambe apambola bino merci nzambe apambola biso même bato na ka ba sida vous avez un cas sida appelle la servante c'était hier il y a une maman na Botswana oui une maman au prier pour nega na maya pamba après ça qui résultat sida abi papa ça c'est une servante de l'Éternel amen obiso benga biso mais eloko sepela abi ke a respectaki orientation le bagi nae a douta quitté amen hein? Amen. Donc je crois maman Bernadette ce que vous allez que Dieu te bénisse beaucoup amen Mouli totanga comme ce que totangi kombo maman Bernadette nabi Botswana azena sida sinambo kindoki a respecter ba orientation nae et puis lelo maman naza ko bika abi papa je crois il s'agit de témoigner to témoigner natangi comme pour natanga comme nae to comme la souka à notre mission que l'Éternel Dieu bénisse beaucoup amen. Olingo nanga ya Yesu Olingo nanga ya Yesu Ebesika yosimbaka kobongola lisolo ya mwana mutu baluka yo na ba jeune prière bakutana na